Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na sepeli ne ka kosola na babone na nga. Pomoni bino moko titre to biso ba parents to mekana ko soutenir bala na biso et puis bana pe bo mekana ko yoka ba parents na bino. Wale zali sujet na biso ya lelo. Mama bijoux d'or kande na zalaka, mama bijoux d'or so na vandi na sepelaka na kota na na chaîne na nga pona ko pesa na babone na nga moi conseil et puis pona na ko mekana ko solo la ko partager moi ndambu o nga na yebi na mekana ko pesa na babone na nga o musala mama bijoux d'or asalaka yango wana apa wana mama bijoux d'or nga na beta masolo so za li solo na yo za bezo mama bijoux beta ngo ko hésiter te pesa na li solo na yo na ko beta yango vraiment kana modèle oyo ko linga. Soko lobi to tanga kombo to tanga kombo, soko lobi to bomba kombo na yo, toko bomba kombo na yo. Mama bijoux sala ba émission ebele, mama bijoux sala ba émission Amser, soko luka na otam susu mobali, contactez mama bijoux d'or luka moi si contactez nga, toko sala émission mingi ba sala pe ba émission wana, mingi pe bazo ba Amser na bango nanzela ya Bidor TV. Mama bijoux d'or na sala pe promotion ya Bastar, na sala pe promotion ya Biloko Batu, nazo sala promotion ya auberge na biso o ezala matonge na Irebu A37. Mama bijoux alobi et pas la biso tozala kana problème ya elo côté et pas la biso même voiture à louer so koza nango besoin luka mama bijoux contacter mama bijoux à cause de la solution parce que toza nango toza na ba appartement ezali chambre salon cuisine toza na ba appartement ya 2 chambres salon cuisine toza na ba appartement o toza na chambre o ya simple o toza la promotion o ezala na $15 par jour so ko yeko umela à partir de 3 mois mama bijoux kitisa yango na $10 seulement à part ouais toza na boutique na biso na kati ya auberge na biso boutique na biso zoteka biloko ebele chemise on a lati eza ba nouveauté ezo ya na kid ekokoma na janvier eza nango na talu kaka muke toza nango L toza nango M toza nango S toza nango XL donc double XP ezali 2X DXL ezali pe benga mama bijoux d'or sala o réservé chemise mama bijoux d'or alati et ça nango vraiment la taille mingi te to côté kango vraiment so to teki yango cher comme sous $15 donc ekoleka $15 te mama bijoux lobi penga bombisa chemise na yo parce que eza vraiment ba paire moko soki 5 paires apamba noki oko raté toza la boutique ba fête yango yo soko lingita mususu tindela mutu moi cadeau moi parfum. Donc, aux hommes, on attend sous moyen routine dans mon agence, c'est athée, ok, ou mela, contactez maman bijoux, benganga ine, biso biloko ni nezali, tinda mutuna yo, ndenge papa juju na biso na arène, na eshiva ila asalaka, atinda rabatuna ye, atinda raba frère, ba pasteur, ba nani, ba kende kuno ke kuna, ozu eloko yo rozwa, papa juju akoyeba et puis papa juju akofuta. Mama bijoux a na poto donc na sala yango oza besoin otindela mutu parfait contacter mama bijoux mutu na okele kozwa parfait na boutique na biso yo pesa ngambongo koto mama bijoux lo biso ki po lingi basalela ndeko na yo be ba famille na o surprise to salela bango panier ya biloko to ndeko tikela bango nyonso tout osalaka contacter mama bijoux na peso ba prix na privé. Et puis gérante na ngai ya okende ko azwa biloko wana nyonso to okende ko tikela ba famille na yo na ndaku na bango donc nyonso to eza possible et pas na biso mama bijoux lobi tam sous eza mbala na ya liboso koti na chaîne na biso nano s'abonner mama bijoux lobi s'abonner finira ngai ngonga wana ya église donc pour la biloko nyonso to na banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso mama bijoux lobi lisusu nini mama bijoux lobi c'est la kaboti la kanga ba j'aime ndeko ozotala nga bimana no muketiana no moi j'aime ba j'aime na bino ndemto sala ki ba vidéo na biso etombo makayango moko na YouTube batu mususu pe ba découvrir mama bijoux nga nazo betela bino masolo nga nazo pesa bino conseil na part na bino bozongisela nga kaka moi j'aime moi nani commentaire ndenge papa na biso Zefirel Lukoki na mboka na nga Allemagne na salaka donc moi commentaire partager vidéo oyo etala ba pesa mama bijoux d'or courage ya obete na bino masolo sikoto le kadano na mwa biloko moko mama bijoux d'or azoteka donc ebongisa ka ba nzoto
hein donc mama bijou ça na ba solution ebele to tiala no biloko wana ezoteka ma partir ya poto soki to komi na juillet nde to komema ba nouveauté non to komi na janvier nde to komema ba nouveauté na biso na boutique na biso eza na matonge na irebu donc to tala nanu ba publicité na biso ya biloko tozoteka après mama bijou d'or azongela bino non surtout eza nouveauté sauf oyo toteka rango déjà ezalaka déjà toza pe na ba anti âge na boutique na biso ba oyo nyonso tout na janvier et kokoma benga mama bijou osala déjà commande ya biloko na yo oyo donc to memaka yango mingi te to memaka yango mingi sur commande en tout cas collagène oyo vraiment bande kolanga soki na yebisi bino non ezo sala mutu bien eko sala yo bien eko rajeunir yo makasi musala nango yango wana na ba obomoni ya ba compromis en tout cas moya koloba mingi ezate benganga numéro nanga yango wana eza numéro ya WhatsApp sala commande na yo mboka nyonso tozali biloko oyo ekokomela yo merci ke bolandi mo mukie ba publicité na biso mama bijou alobi so ozala besoin ya eloko moko na ba publicité oyo ngana uti kotia benga mama bijou mboka nyonso tozali tokokomisa eloko wana na facilité nyonso mpona bana ya kini à partir ya mois de janvier nde biloko mingi ekokota na katikati ya boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou d'or na yeka to mikosolola na ndeko ozotala nga na yebi mingi te nga pe na apprendre ka chaque fois nga pe na talaka ba video mingi oyo epesaka nga mayele et puis nga pe bato babengaka nga pe mingi mpona kopesa nga conseil tozala kaka mpona kose soutenir eza te kaka mama bijou d'or moto ayebi koleka mokili mobimba non nga pe naza ko apprendre donc na lisolo oyo nga nazobeta soki oyebi quelque chose mpona kosunga nga tiela nga commentaire a na se kotiela nga ba commentaire a mabe te parce que na koeffacer na nga et puis ça sert à rien tant mususu kuto o risquer na bloquer yo omonaka lisusu nga te donc c'est la mama bijou d'or commentaire ya bien ya oyo yo oyebi pour la mama bijou d'or pe à apprendre donc on nga na ye ko solola na bino na mkola lelo ezali kaka biso ba parents to mekana ko assumer hein parole na biso devant bana na biso ba parents ya poto mingi baza ko assumer parole na bango te ba parents ya poto mingi baza ko yeba eloko nini oyo eloko nini oyo nzambe apesa ye comme cadeau te pona bana nzambe apesa biso bana il faut toi asimaka parole na biso tozalaka wana toujours derrière bango pona bana biso bakoka komona nzela ya malamu yango eloko mama bijou d'or na ye kosolola na bino pona ba parents mingi baza ko assumer parole na bango te soki tosilisi kosolola ya ba parents pourquoi pas tokosolola pe ya bana parce que bana mingi ya biso ya poto baza ko beba eza ko huta na ba parents pete eza ko huta na ba éducation o bazo kozwa libanda donc ba parents bana mingi bazala ka ba influencer tango akoli akutali tamususu na groupe moko ya mabe éducation mama na ye na papa na ye bapesa kita musu na kati ya ndaku azwi yango te akeko copier baninga libanda yango nyonso to wana toyeko solola na mukola lelo ndeko oyo yo kotika asikoyo musala na oyo mama bijozo senga yo partager vidéo oyo tindela interne oaza parent lokola yo lokola nga parce que awa eza masolo ya ba parent na bana na bango donc bande ko ngai to mekala ko assumer ba responsabilité na biso ba parent mingi ya poto awa batu mwindu batu mangala lokola nga to asimaka ba responsabilité na biso te yango bana biso mingi bazo kokende na échec na bamboka la biso leti ya Allemagne tant to kota kasika hein donc to yiko kuta ba yaya o bazalaka liboso na biso na ba mama o bazalaka liboso na biso bazalaki un peu limité mingi na ba mindele pe bande ko pesa biso chance te bana biso batu mwindu bakende tam na ba niveau études moko ya likolo to yiko kuta eloko wana ke bana ya batu mwindu akene na ba université te bana batu mwindu po pa la biso bakabola ba kombo ya école ezaka ba lycée ba modèle na modèle biso à partir déjà à 4e primaire ba orienter mwana na yo quelque part tozalaka oyo leki likolo mingi ezalaka gymnasium après tozalaka na Real après Real tozalaka na Gesamt après Gesamt tozalaka na Abschule après Abschule tozalaka na Sonderschule ba parents mingi bana bango bande ko suka na niveau wana ya Abschule bango surtout bazo kokendeka bana bazo keka na Abschule donc c'est moi là qui est na Real Schule waouh mwana mayele
ngata on ayaki na mboka na biso ta on ayaka sika na poto tant que côté na mboka ya orem ezaki na mama moko boye so tozo leka wana bana wana bazami kie ba bébé so tozo leka zo la kisanga école o ya réel chou la zo ba bijou moni bana mayele bazala ka zo tanga kombo ya mama moko boye na ba ne wana déjà bana bazaka na école wana abo moni bana ya mama wana bazala ka awa a école ya bana mayele pour la mona kota donc pour la mona kota d'abord na réel chou wana c'était difficile. Donc, mais mes parents ont déjà, déjà la vision, il y a l'icolo, donc, quand on a surtout pesa meni pe bana na biso mais biso ba parents mingi to vous la limiter OK ne beta msusu mundela ebiso ka ke moi mi fa ke na absolu yo on dimi ka mbala moko po ebi ke za normal mais c'était pas normal. Donc, na sens ya bongo to yeba ki vraiment ba nini na biso te to yeba ki penza te ke biso pe to za na droit que ba na biso ba kende ke pe liboso. En tout cas, Dieu merci parce que na mboka na biso en Allemagne. Donc, ok, na ba banque, okuta ba na batumuindu pe bazali, ok pe na ba hôpitaux, omona ba na batumuindu bazali, liboso kutu soko moni mwana zali aide soki soignante ya pamba. Batu bazo kumisa, batu bazo loba mwana na za docteur, mwana na za boy aide soignante ya pamba oyo, ba mikolo kutu outi Afrique bazo salela ngo ba ku, ba pe bazo sala même musala. Donc siko formé comme une normal. Ndenge ka ba lobaka ya pas de son métier mutu face à la musala na yeko tanga ko pona ezala te ke o ba parents na ba édika ki yo malamu ou bien nini il faut que kana université niveau likolo non il y a pas de son métier moi na kaka ifa ye ba métier moi na ifa zaka ni loko moko oyo asalaka c'est ça ezali important. Donc wana vraiment to leki siko biso ba tumundi to comprendre ba na biso baza partout ba parents mingi baza vraiment ko bundala na éducation ba na bango surtout côté classe et puis ceux qui yo moko za mayele en tout cas mundele asa na chance te pona atia yo école ya C. Donc ceux qui za mayele oko mériter place na yo wana vraiment côté wana tokoma à l'aise bana na biso bazokota na ba gymnasium bana biso bazokende donc ba place nyonso tout bana biso bazo ba architecte bana biso bazo ba ingénieur ceux qui place ni partout bana biso bakoti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Siko totali na makambo mususu ona lobi ke biso ba parents il faut to asimaka ba rôle na biso devant bana d'abord il faut que tu bana na ba prière maman nyonso tout en tout cas moment moko boya toza ba mama ya baloyenge ba nini moment moko boye penze faut za na cause la ka concentrer na prière parce que koboko la bana sans nzambe eza mobulu vraiment bandanga na yeba yango na comprendre yango na yebi ke vie c'est rien donc de to bibaka mutu pa koki kozonga te donc bana va ba kende classe ou bien na butu avant maman olala il faut que tia bana na ona maboko ya nzambe kotika journée wana ya oyo ko banda wana na maboko ya nzambe ka mutu guider bana na yo partout esika bana ba okende bazala ka na présence ya nzambe na ba école na ba misala na ba voiture ba kopusa na ba train na ba bis il faut kotika ka bana na maboko ya nzambe. Donc sans nzambe vraiment mobulu parents nyonso tout il faut kotika bana na yo na maboko ya nzambe kozwa pe éducation na bango kotika yango na maboko ya nzambe parce que biso to pesa bango na kati ya ndaku na o bakende koyekola na école na o bakende kozwa ngo pe ya baninga eza différent. Donc il faut vraiment kotika bana biso na maboko ya nzambe eza vraiment important yango mama bijou na lobi to asime penza ba responsabilité na biso to yeba pona ko prier pona bana na biso c'est très important. Et là, quand les bosses ezali prière, et là, quand les ezali suivi na simanaye koyeba, et là, quand ni mona nanga alingi, c'est très important. Parce que ça, ba parents mingi, pona yo parents oyo zotalanga pona yo okanisaka ke soko koti na magasin oke na ba faux shop osombi loso osombi Thomson osombi soki pondo osombi madeso tia na ndako zolambela bana chaque jour pona o omonaka esuki sene esuki bongo te il faut kozalaka derrière mwana koyebaka eloko nini mwana alingi parce que yango pezo sala ke mwana tanga azobima azokutana pe na baninga alongolaka mwa complexe wana. Donc tozo vivre bana ba basket ya bana mibali ezalaka trop cher. Donc bilamba pe ya bana basi ezalaka cher ezala mwana mususu na poto batu bana balataka na classe balataka ba tenue normal ezala bana mususu mwana mususu soki ye azozala na biloko o baninga bazozala te mingi ezopesa bango complexe yango ba parents faut tozala sima ya bana na biso koyeba pe loko nini mwana alingi mwana pe atako ko vivre vie mo ya lixité mais quand même
Donc il faut que ça la rappelle bana ya mo pe ba cadeau ya malamu. Nga mama moko boye akutana kalanga kala wana bana bazami kie bazana bato ba jia ba litendo banini. Akutana nga kala na magasin. Amoni nga penza nazo bimisa na bona Noël moko be na bimisa au moins soki 1200 €. Pour la resombe là-bas la ngai ba cadeau. Mama wana atikala monoko polele pe bana ko lo bango mikolo surtout abi bijoux vraiment bijoux non na mona boyete non c'est comme ça parce que bana bazala na balitendo moi na repaza nango pourquoi pas bana basimba ba téléphone to boya ko pesa bon so za na niveau ya classe assez mais so quand on commence na ba 5e attends que non na classe était mais moi na yeso tu faza na moi téléphone na ye moi na yeso tu faza na moi je na ye pona esa la moi na malamu mais ceux que zo privé moi na obiloko nyoso tuana moi na ngaza na téléphone était moi na ngaza na jama lunga te moi na ngaza na sapato malunga te moi na ngaza na ni ezo ko baby sepeta mususu ba éducation yo ko pesa moi na yo parce que ba ninga bazana ngo il faut ba parents to meka ko sala makasi ko sala rapenza ke ba na biso bazala ka bien ba ko kala rapena ba ninga et pesa pe moi na makasi moi na zo kende classe aza chic aza na bilamba bien donc aza bien akokape kotanga malamu par rapport au kotisa mwana complexe banda yo mamo banda ko latisa mwana tamsu bilambozo wana ba caritas bando banda ko sala boye mwana za ko lata na ye mais na moma moko akokale amona ke baninga baleki c'est pas bien yango wana nazolo baki ba mama to assumer ba responsabilité na biso tango zo boko la bana tango zo bota bana yeba pe ko sala oyo bana na balingi comme ça bo tambola malamu na lobite ke faut to gâter bango nini parce que mwana o ba gata rapé mingi yende mwana na ya kulukila batu tamsusu problème na katikati ya famille tambwisa bango na ndenge ya normal soki mbongo ezali te oyebise pour le moment papa et pour le moment maman mbongo ezate zela so to zumbongo to kosomba yango ou bien cela ata msusu na ba anniversaire na bango na ba Noël na ba nini zo pesa bango ba cadeau o bango ba lingi parce que so pesi mwana ata msusu cadeau ya basket ya bien ata msusu na année 2 fois c'est bon déjà donc to pesa ra bango ba biloko o bango ba lingi to za la rasima ya bala na biso soki mwana o azoko kende classe yo mama o yo zo talanga sala makasi so kazano na niveau ya muke sala makasi telema omona ndenge mwana nao azobima ba mama mingi bazala mwana azokende classe ayebi même pas que mwana ki classe mwana kolamuka alati bilamba kusima ya mabe mwana kolamuka alati ba chaussettes changer couleur mwana kolamuka atie mafuta na elongité amemi mapate mwana ki ka classe bongo vraiment ba parents to zala sima ya bana na biso o ezamboka ya kotika mwana na osalité te ezamboka ya kotika mwana na ona bilamba ya salité te parce que bilamba biso ba mikolo ngala zana bilamba mususu na yebiti ata 10 ans 15 ans ezala na garde-robe nanga evanda nango pour garde-robe eza ya kotonda evanda mais oyanga bana basala kita mususu chaque année bazo vider garde-robe chaque année alongoli bilamba chaque année ya basi kutu chaque année mo bakangenga bilamba na ba chasser ya kubenga mais bosomba rapona nini bosomba pourquoi bilamba ngo ezaka bozo bakisaka bilamba ngo ezaka bozo bakisaka kaka omona mususu ayebisa bineti ona olatara ngo jamais zwana yo tala bilamba bapesa ngai mais ngai moko mama na bango na bwaka bilamba te bilamba la kala ezali mais bana mike bazana habitude ya ko changer ka ba look donc ezo sala bango bien parce que baninga na bango basala ka yango awe ko lata lamba moko te ka lata ngo 15 alata kaka mais ngala ko vendre na vendre pe mkusu na bendi penza chemise ngo bien chemise na lata ngo na latina na zomo na ngo eza normal ba parents il faut to assumer ba rôle na biso il faut to zala toujours derrière bana na biso ane ezo sila mama oyo zotalanga vanda vraiment kaniso lobi est-ce que ta mwana nga bimaka ke classe na lamuka na talaka eza na bana mingi ba lamukaka ba ke classe amemi eloko ko liate amemi eloko ko melate e komi kuna na katikati ya classe akomi ko senga baninga madame nyoso tu ba monaka e peza malamu te okokotisa mwana o complexe mwana ko mona neti bango ndi baza ba bola numéro 0 nzoka ana poto mobola azalaka te na poto bande kolanga mobola azalaka te donc biso yon surtout na ba riche na ba pauvre na ba riche na bango biso ba pauvre biso surtout to kota supermarché moko biso surtout zali égalité malamu ya poto yango wana par rapport na Congo soko za nango te mwana yo ako zala pena yango te akoma kutu na ba classe abana ba mikonzi ba koma raté mais place biso to tangaka be place bana na biso ba tangaka mona mususu penza azana camarade ne bazana famille riche
mais mwana na opa aza kuna na kati siko ntango mwana na ya famille ya riche azomema lipa na ye mwana na ope famille malipa. Donc tout ça la makasi tout ça la toujours derrière bana na biso to contrôler éducation na bango na nyonso pesa bana na au conseil sangisa yango na prière opesa bana na yo conseil sangisa yango pena ko bimisa moi quelque chose o ezokota ezobima ya batumi balobaka ke oui mbongo tamso ya kindergarten ngapo na mbongo ya kindergarten ngamtu na bakisaka na babongo na bango bazwaka wana ezala ba mwa musu ba mbongo na ngai ife kota na kati parce que mbongo ekokaka te ekokaka te bana bazawana il faut balia bien, il faut balata bien, il faut nyonso to ezala ya malamu par rapport tamso ke nikosomba biloko na etondi na kadibo biloko na ngata mso eza D3 na kati tamso yanga ka citron tamso yanga kaka nini susu yanga citron je sais même pas yogurt eza yanga te charcuterie eza yanga te mapeza yanga te biloko na tumi mingi na evita na ngao mais nyonso te otonda na katikati ya nini ya kadi eza ya bango osombi semaine oyo keba semaine prochaine il faut somba lisusu ngako tuna commencer à bacha presque tamsu chaque jour donc il faut quoi kosomba bana baliaka mbongo na bango bana il faut balata bana il faut balia mbongo na bango toza kutu na mokili ya poto bana bazozwa quelque chose donc il faut maman ozala derrière bana na yo o s'occuper na bana na yo A à Z. Eza ba mama mususu musana ba okaka mbongo nyonso to yaka tiango na likelemba ali akomi ko compter ba rouge ba akomi ko komonisa bana pasi mapezate omona nanda ku miliki ezate pona ni pona mama boka mbo omona likelemba azana projet tamso a changer cuisine wana yo ko changer yango mais ozo boma bana na yo nzala ozoboma na bana na yo nzala lesa bango bien zala na kesi na yo moko na ndako bwaka kata sansa mukolo kesi na ko tonda osombi cuisine na yo c'est donc malamu kutu bongo so ipoza na possibilité ozwa yango na crédit OK ozwa yango na crédit opesa moi sansa mais bana na yo baliaka bien par rapport aux wakambongo na yo nyonso to boka yango na likelemba après tambongo na kokangisa ngo osesa ngo tamso ke osala ngo tamso projet mo na Congo tambongo na kokanga ngo ale ke osombi biloko ndaku ubo osombi voiture ça sert à rien et puis tamso mbongo na zo kokanga ngo ale pona otinda tamso osunga ba famille na Congo balobi avant ko kende ko sungala no musika sungala no ba oyo sungala no sika yo zali avant que de kobongisa na ndako ba voisin il faut ndako nanga moko za déjà ya kobonga ezako tutina kati ya Bible donc ba parents to assume ka parole na biso ba parents to lemba bana na biso te oyo soki ozana mwana moko abeta rabale yo mama zalaka toujours derrière ye bana na biso mingi tamsusu ba bale la bango kufa wana tamsunga bana bazaki mike nazaki na permité nazoye bandeni na koyi ko sala te mais pour le moment ba o bazalaka na sport o azalaka na danse nazalaka chaque mercredi ngana ye so balobi ke boko vanda na ti 20h je suis là na ma fille nazo zelaye o akende ke box oui aza déjà na ba âge moko matara déjà train akei box mais na yebi ke moi na kende ke box tanga zo kende box ifaza na mai na ye ifaza na loko na ye boy na boy couper zangi faut ko somba couper nini ba ga ya box zangi faut ko somba pona mwana azala malamu to longola bana ba complexe wana mwana azalaka nga nazalaka nango te biso toza babola baninga bazolata kitoko nga moyena lata kitoko ezate parce que biso toza ba africain non d'abord aussi to longola ba complexe ya école quand les aïki tozaki na complexe makasi ava mwana kende kuna ifazaka mwana allemand siko esila bana ba allemand bazotanga na bana biso esika moko na ba gymnase bana na biso bazali na ba université bana biso bazali déjà côté on a aussi to longa ba para mingi peto mikana ni ko longola na complexe wana sapato a cher ko coûter au mutu eloko te ba basket wana ba soldaka na bango ngo ba manteau a cher ba soldaka na bango ngo to za na bitida wala tsaba na biso propre tous en habitude de relayer ba na biso kitoko yango mama bijou d'or aye ko solola na mukola lelo et puis ba parents mingi obona mwana kokisi 18 ans mwana azali na mwana kokisi 18 ans akomi na temps na ye pona asala permis de conduire mwana moya asala permis de conduire te aye kokuta na compte na ye 0 na compte na ye 0 aza kutu na compte te mama zo mona ndenge ni ya kobanda te mama siko so mwana badu koma na ba 17 ans banini ale bandi ko tindika mwana na okende ko luka job ya ko sala pa mwana kene ko futa permis eza na ngoma bete eza na ngo bien mais il faut que se préparer avant nga batu ba yebinga na kendege na mulongo na tikadi na 2 moko kuta zana na 17
17 ans mais aza déjà na asa bandi déjà makambo na ya faire chule parce que tanga akoma na moma wana mbala moko na longola nyongo kala mona ngo lokola nyongo ata na bombeli mbongo wana te mais naza ko lia yango toza ko lia yango mais tango banda déjà okoma na ba 16 ans na bandi déjà ko yeba ki vraiment compte mo be fumbongo bomba pona mwana na ngai intel asa la permis to ça les saba na biso ba permis to za ba égoïste te mama bijunga la loba malembe balebe mbango nde pema tozo lia biso nyonso bino bozo lia ndambu nga pe nazo lia ndambu biso nyonso toza ko lia koza la égoïste te ko sala aka ba projet o eza ya yo moko te en attendant mwana na ndaku aza na besoin osalisa ko sala permis azo kokate o mwana kende ko luka musala pona osala permis mais mwana wana ata mususu banda yazalaki mona muke azalaki bébé banda ko futa ye mbongo otikala kutu ko dépenser na mwa moko te $100 to soki €100 pona ye otikala ko mbongo na nyoso to bomba ngo kana likele mbala yo mbongo na to sala kama makambo ko somba basaki na wa malamu ko somba bilamba na ya malamu ko bongisa ndako ba zobosa na ke mwana na un jour akoma na 18 ans a besoin ya permis de conduire ba para mingi vraiment côté wana to mekana nuko changer to mekana nuko telema to zala sima ya bala na biso na beti tolote nga vraiment mwana nga ibala na nga nyonso tu na salisa bango permis na mbongo na nga mwana na nga moko ta kende ko sala musala pona asala permis mwana na nga nyonso tu na loba tibino nyonso tu kana ko salisa bino permis lokola bandaki na oya liboso tina oya suka bo sala permis na mbongo na nga soki nazala ngo te ba soki nazala ngo te mais na ibipete il faut que nazala ngo parce que tangu na obandi déjà kokola ngamo na bandi koyeba ke c'est le moment et comme il faut ngana sala devoir na ngai c'est ça ezala ngo mabete ya otinda mwana kende ko sala musala pona ofuta permis na yo mais on ezanga ne na sala yango bongo par rapport ke bazwaka pe bambongo na bango bambongo na bango soki tozo bombela bango na ba banque et vous allez bien quand on mona okola osalisi permis so ipo bombela mona na banki te parce que nga mona ke wina bomba ngo malamu na travailler nango tango kokola na ofuta nyongo na c'est ça c'est que o nga na sala vraiment ma parent na parent ezana ba obo bombela bana bino bambongo na ba compte eza bien quand on mona kokisi age on ke ozuka mbongo osalisi lié permis so ipo zala na bambongo ngo osalela rango tango moni ke mona na bandi ko komana ba abadi ko komana ba 15 sala makasi ne fisc ata permis a pambe asilisi permis na ye aliaka na ye bien alataka na ye bien kitoko ozopesa ye éducation malamu akende na ye classe malamu akokola ye pa osala musala na ye ozosalela bango ba faire ozobongisela bango vie quelque part donc o nga na mona rango vraiment c'est très important par rapport que bando botamaki to kangeli oka stock moko mbongo ekota tango okoma mukolo omona 30 000 ngapo na nga na sala bongo te na sala ke mbongo na yo ya permis eza obligé il tango okokisa 17 ans déjà na cotisio faire sous les na cotisio permis de conduire tango okokisa 18 ans direct aux 8 permis na oya liboso kuta zwaka permis na 17 ans pour qui pressé en tout cas vraiment ba maman ba papa to assumer ba responsabilité na biso ba papa botikela ka ba mama te ba mama bozala wana pona ko soutenir bana na bino ndenge moko pe na ba papa to soutenir bango parce que biso mo ndem tuto luka bango ba luka biso te en tout cas to assumer ba responsabilité na biso na éducation na bango to zalaka toujours wana mwana salaka sport oza simana ye mwana zokende classe oza simana ye na ba réunion de parents to kendeke na ba hôpitaux to zalaka partout moi nazo kende classe ozo mona ndenga zo kende classe moi nazo uta classe biso ba mama pour le moment toza na chômage moi aya kokuta yo na ndaku oza nozo zela mwana na yo vraiment c'est très important tola ki sabana biso amour pona soki pe bango bakoli bazongisela biso yango donc biso ba mama il faut to ba pe ko sangisa bana mama oyaza mama ya vrai akabola bana te to kabola bana te to sangisa bango to lakisa bango amour omona bana biso bakola pe kaka na amour yo soki mama obandi déjà bana bazana nanu mike pa na yo obandi déjà ko kabola ozala ba division ozozwa part ya ba misusu ozotika bango ozokotisa en wana ekokola ti bakokoma mikolo bazana na bolingo te yo mama soko yebi ko sangisa bana okabola kate ya libali ya basi ozala pembe ozala mwindo ozala munene ozala muke bino surtout boza bana boutaki na libumu moko jamais na ko kabola bino mais za ba mama mingi pona bana akabola bana ata bana bazaki mike ta bana bakoli bana moyeba yokana ezate parce que maman na bango ye moko ndem tozaki base ya ko diviser bana na ye donc tout ça là vraiment côté wana
attention, to sangisa bana, to zala ba mama moko, ba mama responsable, to linga bana biso bazala na unité na bolingo. Et puis to lakisa bango amour pona lelo pe biso bango pe biso peso ki to koli, bango pe bazongisa amour oyo biso to pesa ki bango. Donc ba mama bana mingi pe ba kopiaka soki ta muso sa mama moko boye ba monaka yo ufinga ata muso mama na yo ki pa pe mama na te bana pe ba kozongisa net oyanga bana nga ba yebiki na mama na biso asala mingi mama na biso abengisa mama na ye na poto mama na biso alinga mama na ye mais ezala ba circonstance muso yo koma na mokili ta muso zu moi réserve au vandi mais ba yebaka ki mama na biso alinga mama na ye ba yebaka ki mama na biso so ki fille azaki fille unique mais ta muso mama na ye akokai kozala jamais na Congo. Parce que l'eau que zanga abisu zaka visate, et l'eau que zanga abisu zaka mbongote, mais tous la problème ok, il faut tout ça là, tous à la moi et kienge parce que mon kilezo senga bongo mais et l'eau que zangi mama bijoza visate, et l'eau que zangi mama bijoza mbongo atikete, so mama bijoza lobi mama na ye amata avion. 2 mois eza ebele mama na ya kozana na Allemagne parce que mama na ya zalaka na Allemagne ngamu na bengisaka mama na nga bana na nga bayebi nyoso donc na sala bongo bana na nga bayebi lelo so na zala na koli bana na nga pe mama na biso pasala quelque chose na mama na biso linga mama na malgré tam susu eza ba famille mususu oza tam mususu boza ebele ozomona ki baza ko étouffer lelo obengisa mama na yo na poto oya ye na likambu na ye oya ye na likambu na ye ambiance ndaku na yo ebebi olobi c'est bien na luka kimia yango to vandaka mais bana nga bayebi ke mama na biso alinga mama na ye bayebi ke mama na biso asala mingi pona mama na ye bayebi ke soki mama na biso azalaka mwana moko ye moko oyo azana mutu moko te azaka pembeli na ye pona kobundisa ye mais mama na ye jamais kokozana na Congo mama na ye fala za na biso esika moko to vandaka na poto donc to sala to bongisa pona un jour bana biso pe bazongisela na biso ya malamu to lakisa bango bolingo to lakisa bango amour yango déjà très important bayokana balingana donc bazala inu et utaka na ba parents ceux qui parents ozo kabola bana na ebaneli yebaki ozo bebisa parce que ta ba koma mikolo ba osala ka oyo la kisaki bango o na lingena lo ba pona makambo etali ba parents to asime ba rôle na biso to zala wana pona bana na biso na makambo nyonso tu e ya butu ya mo izala pona bana na yo zala mama oyo buka mabolongo na yo pona bana na yo mwana wako kiko kene ko kwe ata msusu na groupe moko ya mabe yo belela kaka nzambe donc alongola mwana wana na groupe wana ya mabe belela kaka nzambe nzamba kitisa mama na ye a épargner mwana na na mabe donc parce que bana baza ko bana mingi ba kopiaka ba camarades siko en tout cas vraiment je pense que na lobby pona ba mama to assigner ba rôle na biso to edaka bana na biso to pesa bana na biso ya kolia to pesa bango ya kolata to yeba ki mwana wazo ko 18 ans il faut ça la permis de conduire et ça vraiment très important pour la mona permis ça net deuxième identité ya mutu et ça ko permettre bango ceux qui ba sali ya ko kele musika à la voiture aza à l'aise par rapport moi la commune ba 25 ans nini aza la permis parce que ma parents na bazo le belo côté mais non c'est pas bien hein tout ça là vraiment makasi tout ça là derrière bana na biso d'un côté à bana mingi baza surtout bana baza ka gâter azomona ki oyo surtout alinga ka mama na ya pesa ka mingi pe ba bebaka ya on a le bito to gâter bango te mais ata na année moi ata 2 fois et le ko sengi au pesi mais ko gâter pe mona te parce que ko gâter pe mona ibebisaka bana donc linga mwana na yo pesa o ya lingi mais zalaka ye bwana pona ko pesa ka e conseil zalaka wana soki asali mabe o gangelier zalaka wana soki asali mabe o siliki eza très important zalaka wana pe pona ko ponela ka e ba camarade eza vraiment très important parce que ba camarade mingi bazo bebisa bana na biso yebisa ye lobi ke camarade na lingi camarade na lingi zalaka mama moko mama ya matata ndenge bana nga balobaka zalaka mama moko ba mona ko ke oui mama na biso linga biso mama na biso seka mais soki alo bien tomboka akotomboka c'est très important parce que toza ba tumwino ah la poto ba beta rabana te mais lobaka na monoko pona mwana a comprendre mais isa nani surtout il kamaro solo la na bana isa très important mama il faut solo la na bana na yo bana biso oyo bokoli na poto bozaba na moko ke ba mindele ba telemela bino sima mama ko yiko beta ote mama ko yiko sala ote bango baza na éducation na bango biso toza na éducation na biso donc biso epa na biso mwana aloba agangela ka mama te biso epa na biso mama zala na tort te mama zala ka na raison mama soki asiliki yo mwana kita
yeba ndenge nini ya kosolola na mama na yo et puis mama ya mutu akoyi jamais kopesa yo conseil ya mabe biso ba mama to mona pasi pona bino so mama na wazo pesa yo conseil mama na wazo loba longwa na milieu wana en tout cas il faut au sala il faut au sala il faut bima na milieu parce que to mona moi liboso na bino bana o ba yoka boyoka ba parenté suka na bino ko suka ka mabe mboka o ya poto zo bebisa bana ebongisa bana ebebisaka éducation malamu eza éducation pe ya mabe ezali awa. Donc ba camarade bazo ko kosa bino moi noza mwana muki oze pa na bino tamsu mama na bino aboti bino ebele yoka moko na ndem to leka mama na ona mutu mais bana bongo pe biso to lemba bino te to tika bino kana ba prière mwana il faut ta la place nini oyo ko tsa lokolo place omoni ke ba camarade na baza ba camarade ya mabe bima la éducation ya ndako na bino eza très important bana il faut boyoka ba parents moko ta ko kotinda mona na ina nzela ya mabe ba parents o baza mitu ekufa ka nena lo baza na bango mais la plupart toujours conduire bino na vie moko ya malamu parce que avenir de demain ezande bino en tout cas na yaki ka pona kosolola moi mukie na babone na nga to assumer ba responsabilité na biso to zalaka toujours derrière bana na biso nzamba lola akopambola biso bango pe bakosala même chose que biso na bana na bango et puis kozala fierté tozalaka na mama na biso mais mama na biso azalaka tout le temps pour na biso mama na biso bande koloba be mama na biso bande kozongisa be mama na biso bande koloba kenga na obanga bino te malgré milai malgré minene nga soki na isaji osali mabe saji na loba nakoloba c'est ça c'est kenga na salaka en tout cas bozala toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici mama bijou alobi oliko ke na o congé na ki tozala na adresse kaka moko tozana ba auberge na biso tosala na Matonge na Irebu A37 ba chambre na biso bandi à partir à $15 ya pamba au sala séjour na ya malamu tozana problème maïté tona problème couranté sécurité assurée avenir na biso kitoko makamusu nyoso tout kitoko transport bien tozana Matonge tozana centre ville donc benga mama bijou do sala réservation à place na yo sino kozanga mama bijou lobi bato à décembre bobimi bo bakisa lisusu parce que totika ka la chambre moko pour décembre to tunda numéro na nga eza na suka tala ba publicité benga mama bijou do pour ça réservation à place na yo mama bijou lobi soko za na besoin ba kene kozoa na aéroport to kozwa yo soko za na besoin ki ba sa na au déjeuner chaque jour na compte ya auberge toko sale la yo so za besoin lia kabiloko na compte ya auberge po to za na restaurant na kati to za na restaurant to za na boutique okende ki na o congé da kin o mema ki 20 ko se déranger te na ba fête au somba 20 na kati ya auberge o bosana ki o parfum o dentifrice nyonso tozana ngo mema ki ba cadeau te tozana ba cadeau donc biso penza to memi no ba valise te ko banga na hôtel o ke somba biloko tozana boutique na kati mama bijou na lobi bota la publicité ya maison du passage na biso to tia pe publicité à boutique na biso auberge na biso nde makambu mama bijou nde solution bota la bobenga mama bijou numéro na ngezarana benga mama bijou au sala réservation à place na yo o kozala jamais les sites okutani balasima o sepeli na ba conseil na nga ko bima boete j'aime bah j'aime ce que vous allez belé ça mama bijou do bien j'aime partager et puis moi commentaire pour pesa nga courage balasima nazo ngalisusu na tieli bino ba publicité na lingi bino mingi bota la publicité puis bobenga nga merci bye tati ya Matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama na dina zozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit à 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda bota la appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi
lobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro wana